merci na bana Congo, merci na peuple congolais. Awa biso musala biso yango. Tant toyaka boto yaka poto solo. Na bandeko ya biso bana Congo. Merci la grande équipe à Tolo Bella Ville, honorable 4 fois Washington, prêtre Eric Chimano, PDG authentique, puis nous aussi Agostino Massosa, papa social. Bana membre tout na pesi bino mbote. Tozala imbattable toujours en boma. Vous voyez que information tamboli mo trop mikolo. Conception il y a 20 minutes avec imbattable toujours en boma à Salango moko. Mais par semaine au moins à émission, il y a biso bo to vandi boata moko. Nous avons important. Tout cela sur l'actualité OESA Lelo Nambo Canabiso. Bonjour. Bonjour, Mingi Nayo Papi Gene, Tolo Bella Vie. Merci Mingi d'abord, on a fait la parole à Congolais, nous sommes de partout, Bazolandangai. Nous avons toujours remercié Oyangai, Oyanga Libota. Merci Mingi na maman de 5, qui a pris la bonne part. Carmelia, Chrissy Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Dénicia na Paris, Peplessi. Merci Mingi de Konyo, Bazolandanga de partout, surtout les Congolais, au bazar partout, au bazar éparpillé dans le monde entier, dans le Bakapas, na bango, na misère, na bango, peuple congolais qui exode. Donc, nous sommes en exode partout, en Turquie, en Grèce, en Maroc, en Espagne, partout, en Afrique, en Angola, en Afrique du Sud, partout. Vous voyez, vous avez un soutien à mettre sur un bon malin batam. Imbattable, l'actualité est déjà dans vraiment sur l'actualité. Nous avons ni pour ni contre. Congo, c'est ça, mais nous avons ni pour ni contre. Tout le monde a Nicolas Messa, Makambu ya Kofi Olomide, à sa intervention, à sa interview Moko. L'interview on a Kofi Olomide à lobby, Makambu moi est belé. Après 48 heures, Kofi Olomide a yé les sous-sous, Kosenga pardon. Aïe ko démentir te mais Kosenga pardon. Action on a déjà ya Kofi Olomide à lobby qui peut Kosenga pardon. Non, ah bon, en tant qu'intellectuel, tu organises on a 3 volets. Parce qu'il faut tout sur le Congolais pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a des personnes qui ont Congolais. Congo na biso ils ont 9 voisins. 9 voisins on a bango nyoso so ba vivre ils ont rapport na biso ba Congolais. Donc les ngolo baso ko tali na Brazzaville ba comme producteur ya ba bois. Ba bois wana tout ils ont na Congo. Et utaka na Congo o ya biso. Ata bino moko. OK na Rwanda ko mona ba comme producteur ba coltan ba cuivre ba nyonso uta de pas na biso moko. Otali ba Tanzanie ba mboka nyonso zo na mona ba frontalier wana bazouvre na Congo sans compter ba France autovandi ba Belgique ba Italie ba États-Unis do Congo kaka mte faire nourrisaka bango. Mais ndeni biso moto koza na état otoza na ngolelo. To comment to koza la ke tata boza na mboka moko eux epesaka bato nyonso vie mais bato baza na kata mboka na baza sans vie. C'est ça notre question faut se poser. Question qu'on fait le milieu à l'obit, tu as 3 volets. Je crois que dans le bino awa na mboka oyo, Félix Tshisekedi il est président donné par Kabila. Il muta sali tuna na Kagame ne ba sali ki ba pesa e pouvoir. Mais ngala se karabato ba finga ngalelo Kabila, bozo finga mama Olive, bozo finga bato yo sur politique wana. Est-ce que bozo comprendre que ce que bandi ko finga bango, ba monsieur bazo kota sa mabele? Ba côté belé to tanga ba combattre bino boyebi na ndakule na monumito bola na botanga. Oye batiki ba na fi bazo senga ba pardon na niveau mo ya kosakana te. Donc pour la xabi na mboka wana, c'est Kabila et Kagame qui gouverne. Félix n'est que azali lokola directeur école. Mukolo école ba kolo école bazali. Bo ba che yo zala wana di. Yo zali kamba ko bato zali kamba ko sala te ba injonction bazo pese makam. Kofi Olomide na 3 volets na ba kambo po bato afungola bato ibayo. Volet liboso étant que congolais. Makambo nyoso Kofi alobi wana na moyi ngelo kwa mabete. Ponanga congolais averti. Makambo nyoso to alobi wana. Biyango makambo batu musuba lobaka na poto awa. Biyango ba combattant bebele bandeko nanga musuba ba sepela ba loba na Congo wana. Alobi mabe ata mukete. Alobi likamba park ya Kingakati wana. Mais nalobi na bino za likambo kutu mutu eza secret polichinel te. Nulle part au monde un ancien président a cause la villa na yobe city na yemoko ya yemoko te. Boko melanga botangelanga peyo na bino boyebi. Ngana leka na Angola na mona park ya Savimbi na mona park ya Jésus Edouard Doté, non moindre même ya Lorenzo. Aucun Afrique du Sud okuta park à Nelson Mandela ezate, même ya Souma.
okende ba Namibie okende ba mboka nyonso tout ya Afrique wana jamais mon ex-président même na Tchad et ça la kate même coup na Palestine même na Tibet et ça mais ça na Congo pourquoi fait ça la wana bon expliquer biso pourquoi mais en attendant tout ça ba parc oya biso bango fallait ba bongisa ba nyama nyonso ya parc ba koni bali aka Thomson moko mais na oya ya parc bazoli ya bien baza bien pourquoi eloko ndengwana mais vous avez géré le pays pendant 18 ans le Congolais fallait le battre et pas Congolais ça normal soko lobby au toucher China au toucher Maman Olive donc deuxièmement lobby que c'est le salaire mais c'est trop parce que net eza wana salaire au moto azozwa normalement bandeko bazola nanga de partout même na bato en Europe na tia bato en Europe parce que Congo le kolo koma fulu bo comparer ngona ba pays musuté eza Congo bino pana bino Congo eza fulu Congo eza nango pays moko ya tina te ezanga nango donc eza na don na tina ni nzamba kela biso na mokili awa na poto mutu soka travailler 60 ans après on a pensé que mbongo ya mbongo na cotisation au moins par exemple 1000 même chose à 800 sous 1200 le plus le même à 2000 basali mais si quoi pour aller ba personne même tous ont cotisé ba 4000 ba 5000 mais ba bombeli pendant 40 ba personne mbongo no tiro que na fin de vie na yo mais si ko mbongo bazo pesa monsieur Joseph il est kibélé c'est trop il faut tout na pourquoi azo mbongo na osa na ngoni mais en attendant 18 ans qu'il était au pouvoir ba merece ba futa makate ba soda baza na vie moko misère ba soda bazola la ndako moko 4 soda au position soda ke cha mwasi ya nani caporal la ke cha mwasi ya lieutenant zemi pour baza chambre moko sikoyo ndenge nini kasi yuzo zo ozo me okoko sala te o renoncer na salaire wana bon François Abengio mwasi ya président kala ah mais c'est normal et ça mwasi ya président lelo lelo nde tozolo boye par exemple maman Bernadette Chirac ça mwasi ya président kala Chirac yango te voilà ata sous président lingala nde siko lingala eza nango bi mais pona nini bolobeli na Chine arabe na Maman Olive c'est là le problème. Et puis alors à toucher que sur pour à toucher que sur point et c'est qui ça qui va tout mingi ma camarade souhaite que tu y écoutes le bateau pour y monter ça n'a pas premier belé deuxième volet na ngweza nini donc qu'est-ce qu'on a deuxième volet on a en tant que Congolais Koffi Olomide azana droit comme toute autre personne à koko loba opinion na yendenge to loba kao et ça nango normal pour ça nani makwa to zo mata pena ya ko sakanate baboyi mutu wana te mais biso ndeko na biso à Bruxelles oya bambaka libanga pa Kabila botu na soka koma waka amatungulu akoma waka donc so mona différence ba makamao to so tout lobate po bango baza batu biso to ba nyama na Congo deuxième volet en tant qu'artiste bango balobaka na biso ke baza au milieu du village bande ko na mo fungola mato boyoka bien bato baza au milieu du village mais baza toujours proche na pouvoir c'est que baza au milieu du village te bino bolobi ke baza au milieu du village mais baza toujours proche na pouvoir toujours proche na pouvoir mais au milieu du village bande ko na bazola ndanga bokomela nga phrase oyo na ndako place olanda ngai le ba mettre chura mboma le bataba lobaki soki to olanda émission to kuma au milieu du village tango makambo eleki atake Congolais le makambo surtout deuxième volet bato ya atastake na bango balobi nini Koffi Olomide azaki na problème de justice ah ba danseuse bafundaki awa c'était vrai c'était réel parce que tu que tu lobi que to cité pour tribunal awa boyebi kazako passer na sala 10 ans za relaxation ya kate pour na ba problème wana Olive Maman Olive muta a intervenant Maman Olive muta intervenant abenga ministre ya intérieur bakoma mukanda et pas Sarkozy bato azolo bana batape perdre bisote bato na bango bazaki lobe makambezo leka ngai te batape perdre bolanda ba image bato bazo confirmer bato akati yana source ezo bima pamba te bakomi mukande pas Sarkozy a garantir bango ke Koffi ko yana poto bokanga ete soki likambo ezali boyesa biso botike biso moto kosambisa ye mutu wana bazo intervenir ndenge wana azo au milieu du village toujours. Oui, il y a des artistes congolais. Mais où il y a des effets personnels, il y a des effets en bokate. Est-ce que ça là qui n'est pas bien protéger? Est-ce que ça là qui est orphelinat, moi que Tumba Magi, yango baliba kangaï na droit de l'homme, ou bien à ça là qui est logo nini, oh yosenga que ezaki makamoni moko privé, il y a vie privée, il y a aucun sénaïe s'il vous plaît. Et c'est pas congolais qui sont tout. Et puis maintenant on va dans aucun CP parce qu'on a un problème au bino boyebi. Deuxièmement, bah à que koko mamutu ya PPRD. Bah pesa ye 300 000 balobi. Bateau nyo suba yemba qui au milieu du village. Ba pesa bango 200 000. Mais hier le roi a Koffi Olomide on lui a donné 300 000. On va taper perdre ngate. Ba taper perdre au place ya zalaki. Ndenge zali ba tolo bazolo ba ko sate ba yima mazolo. Troisièmement au milieu du village.
bakendaki bango nyonso na bawera na bajibe na ndimite wase kwa laki po alobi ke balaki jibe mutu asofaki na wera son na papa wemba de son vivant bakendaki kuna Kabila abengaki bango alinga pesa bango mbongo to basisi osolola Kofi aye na lito ya lobi ngam na beta Bercy pesa ngamo na okaboyela bango siko je sais pas evandisi nyabi abeta be avalinye wera na jibe balobi bango nde mutu balaki sa Kabila na suka bite ko pesa ete parce que soko pesi mbongo oyo na bato baza sima bakozwa mbongo te nde yango na Joseph s'est réveillé Kabila aye ko pesa mbongo pa papa Wemba bakabolaki yango correctement tous les musiciens qui sont au milieu du village parce au milieu du village bobibisa musana na biso pamba bokanga so tobeta na poto pona nini nana ngo ko ndiwa musana na ebeba mais tango bino okolozwa bambongo wana ba 200 000 ba 300 000 est-ce que vous pensez au peuple congolais les ronandais soldats za ko futam et rona ba médecins ba za ko futam ba infirmiers za ko futam et rona courana ma yeso ngai na Congo vous étiez pour vos problèmes personnels c'était pour vous-même pour vous et votre famille vos familles au moins au fait c'est pas pour le peuple congolais troisièmement baye koloba lobi ke bakangaka ye tanga betaka dans ces eaux maigeri na Kenya tanga zonga ki fala kota kota prison kota ki so kota ki boye kaka mama olive wana mutu intervenant pona ye nde babimisaki ye coup de film so utaki passe songo sikoyo batu wana ba congolais bozola nanga est-ce que bazo au milieu du village to baza na kati ya village sikoyo lelo oyo oye bato bapesa yo mbongo ndenge wana bato babikiso na piège bato basala nyonso tu yo lobi siko lelo zo ko tourner bango to mais faut so pression mais bon ba lobi bazo na préfet hein ba lobi ka ba bacha zo vidéo mbongo tango bazwaki yango wana soki bato balobaki to ngato ebate bazwaki mais de ile salobaka chaque fois pasteur bazwaki mbongo ba wanga na ki première après ba ko ndima de salobaki to zo plus de 1 million to kabola baboyaki moko na moko komote ngana zo eka 3000 bongo 3000 ana soko pesi muto ke bandundu commerce obita ko komata na 500 100 fufu 3000 eza muke na Congo baboya ki mais le pasteur nyo soda na Congo komondi bakalia mbongo wana yo zo luka preuve Sarkozy ti lelo azo mbongo na Libye et pas Kadhafi malgré Kadhafi akufia wanga na tilo preuve eza muto azo bana za muta peperde oya bi makamna bango na kati ozo comprendre donc biso sikoto to tuna au milieu du village obino ozaka yango moni bandeko na ngai oyo basilika na poto bazaki na raison troisième volet mais ko fait le milieu les ay ko senga pardon pour nani Rambo première fois na mona Rambo sali rekila bandolela tie ko fait sopio hein agwepa mon pawe sopio papa sopani donc bato bazo la image ouais c'est que do première fois tout monde a confié pena asali marche na et puis na ko tanga soit disons ça biso tu comprendre que yango bala bato muso ko mona za mayele mais soko asali makamsu ozo mona et ça l'artiste moko lobaki ko fait le milieu za ko demuta za habiter na esprit moko yela kaire moko zongi pour comment on lobi makamba bi après et le rodi osengeli pardon parce que on lobi bien mboka wana bi lobi que changement ezali na eko balika mona Weranson bazolo bango bakena ko 200 000 kuna mais les mêmes Weranson auto ye manzemba Félix ao o Félix to na besoin na yo o bongisa mbok tela ba flatterie yango bango ka on est au milieu du village baso boya biso musala pamba mais atala boko so bambongo ebele cette fois-ci Congolais za suya lobité bon moni bino monde bozo reverser na habité ta place au milieu du village na mbongo bino bozu confier sopier papa donc on a yo confier que aussi na pardon moi on va aller la rater moi on va aller la rater la rater ou Leli papa Leli Kabila Leli si maman livre par la qui c'est bon que va plus puissant on a relaxement que pouvoir wana et ça jamais à Félix voilà toya tu vois on lui confirmer makambo na wana mboka ni na kisasa sikoyo pona yo pardon ya Kofi selon yo ozomona onde pression ya danger parce que le biga vérité Kabila kanelié Kabila isa bisoko bo abengi pe na téléphone aza puta franc parler te aza président bon so aza président ya sengi pardon pour tu vois Kabila sous président mais asengi siko pardon pour nani tika Kabila sous président bon siko ya sengi pardon pour nani pour makambo ya lobby ça normal siko asengi pardon pour nani donc c'est que pardon ingela c'est que non na c'est pardon pas président de la République bon comprendre déjà allez-y comprendre mon frère wana kutu ko puyo ba buto belete batu baza maele ba comprendre déjà qui dirige ce pays donc makambo c'est là et ko sila ndenge mais ko sila bino mo kaseke sila donc makambo donc veut dire makambo c'est là bino batunde ba comprendre na ba fanatique ba tikali ba yango moni bato so merci Kofi pour makambo sali pour l'active blague appuyer bouton moko oyo ba comprendre que Félix a toujours étiquette donc Kabila il dirige les choses non papa bato nyo tala bato so banda ko finga Kabila na télévision bato so finga même bango bato sila
papa na bino a défi lelo ti tozokende tozokoma na 2023 bato nyonso tu bazofinga kabila la mama olive wana okomona bavi na bango baoyo bakokoka kokima te bakoboma bango na kisasa bakolukela bango méthode nyonso mécanisme nyonso bakofaire dissoudre bango tozawa mpona kolakisa bino ke bozofinga moto alesi bino liboko epesi yo biloko bakataka yango te papa omoni résultat kofi aleli te mais aleli te agangi te ai mama pardon mama première fois namona kofi azosenga pardon bongo sikoyo nolieki na bango te asa kozwa mbongo na bango même temps maman bango akufaki mama mi akufa kofi alela boye te mais sikoyo tela même temps bandeko bakotanda image même temps batela image atango mama akufaki kofi alela aya na titido te ya bila ya mawa ozomona ke pression nde batiaki munduki na nsima likozi pour vous dire que soko olenda ndoki ezala prêt mpo soko azalaki moto akolia na yo donc ce qu'il faut on a ce que monsieur ska bato yo bazofingaka Joseph Kabila eza nango simple à comprendre soko ozofinga Kabila ozofinga Olive Lembe mwasi na ye s'attendre que mama ni to bakisa bakombo mama di mamba initiative plus mama sociale mama moté ya malado yeba ke okosenga pardon na télévision exemple Kofi pour pas l'accepter que basa na pouvoir ti lelo baso ko sabino et puis bino bandeko nanga kasai bandeko nanga balubo monde boko sam omoni tout ça na pouvoir nous avons le pouvoir biso baluba toujours pouvoir tukuni atalo kula kayasa bukumuna tukuli en désordre bozo mona baso l'accepter que vous n'avez rien comme le pouvoir baso ba miroiter bino et ça binoté batora basa toujours na rien donc ceux qui ont dit que un musicien quelque part ba lia donc c'est ma combattant vous avez raison non ngala ko pas combattant non congolais ko cha combattant généralité et lingolo baté ba combattant ba kanga makambo non ba combattant te ba congolais ba to so sala ka marche ko combattant te la linga ka France on te parce que ba combattant belé ba so pe mbongo na ba musicien wana ba musicien belé ba beta ba concert awa to ko na mina tanga ba combat ko sala ba scandale na banda ko ba so mbongo fali ka ko moko apesa combien de combattant mbongo pour na concert wana donc quand il y a le peuple congolais bakanga musique pourquoi il faut le bon yo ba combattant non ba résistant combattant bazana ngo corrompi lelo kutu yo zomona ba lo basusu ba résistant ba combattant ba congolais ndi bazana maka bango te papa bango bazaba ba équipe papa obi soko solo ba phrase yango moi na ozala désaccord na bango bandeko so azobenga na solo makamba solo les mêmes combattants solo ba combattant wana ba reprocher ki les mêmes makamba ba reprocher ki ba musicien lelo ba combattant ba se retrouver nango ba combattant ba bali ba combattant bazate Zala sincère aux journalistes, aux Poto, aux Paris, aux Londres. Combien de combattants de Bazolandanga, Baché va combattre Nanda. Combien de combattants va BBC va couple là-bas, BBC va via bat, Bachena Basse va tout baser, Mina Banabat. Obi combien? Surtout le temps va combat et que ça la scandale. Moutou mon sérieux, Zokande a fantilé dans le pays de guerre. Grand intérêt, Bassi va m'envoyer ma bombe. Mais ça non, mais ce qu'on se bombe le Rwanda, on se bombe ne bombe retardement. Parce que ce que nous avons prêché par exemple, il faut en exemplarité. Mais les Congolais ne basilika et puis bazala qui n'a raison. Pourquoi les Congolais basilika tire le faut basilika sous ma case. Tant que tu as déjà implication il y a maman Olive na makambo oyo Kofi Olomide asala ki ya solo na justice o bafunde ya solo implication na bango. Parce que tant que mani ba biso concert à Toureux, c'est que Félix ana si va concert. Parce que wana maman Olive va kota ba taper perdre mbazolo. Place ya direct va pesa que 300 000. Si ko oya lelo c'est que les mêmes Félix passa derrière yango. Si ko asa derrière yango objectif na bango et ça ni pour le peuple congolais dans la diaspora. Papi, là il faut pousser un peu les raisonnements plus loin. Na ba professeur, bato baza mayele, bato balandaka biso. Les mêmes mécanismes ba tchaki, maman lui ba tchaki pour na ko défendre Kofi na makambo ya sala ki personnel. Si ko lelo tango bango bazo ko betela biso concert, ou azo planifier concert, Kofi azo planifier concert. Si ko bazo planifier ngo pona nani soit derrière bango. Donc le gouvernement congolais qui dit Félix Tshisekedi. Si ko on eza ko sakana ba peuple congolais à diaspora, to eza mépris. En attendant, au milieu du filet, il prend l'argent du gouvernement. Mon frère, Yebisanga na bango yosu, nana salate école, nambongo bazwa wana. Nana salate orphelinat moko oyo, à l'aise à boko la kataba, nambongo bazwa wana. Nani yo asalata moi don moko oyo, yaba sinistre na ndenge moko boy. Mais moi non, mokelo kola ino subi azo sala. Mbongo la tomba bazwa, eza na ba compte na bango, eza mbongo na bango ya propre na famille. Mais pourquoi il dérange maintenant les peuples congolais? C'est là où le problème. Papa nazana ba makambo na ko bimisawa na makamba musique oyo. Omo na linga ba musicien trop. Naza proche na bango, na sepelaka na bango évidemment. Yango na linga ba musicien tout en généralité. Nouvelle génération ba ko tikela bango ba émerger. Oso comprendre na nouvelle génération ba nyoso ba jeune.
on peut toucher bambonga ya mama kamwana te mais ma mikolo wana vraiment faut pas payer manano pas payer pardon il nous a fait beaucoup de mal voilà les preuves mikolo mais malgré tout ça merci quand même pour faire l'idée parce que alaxi que mokonzi za ramoko nani Rais Kabambi si na Rambo mandefa pembe mandefa pembe qui va mon livre batu baza na président baza sous na règne te mais bazo faire fléchir batu et puis n'importe qui te kofé le media zo lela et puis on termine la vérité kolela pena kolega même ko mama kufaki termine la vérité mon mama le lavateur Antoine Agwepa na Lelia voilà Leli na Leli bande ko na biso je crois que c'est très important moi ngala cette émission là on continue cette émission pour le kofé le media na baki azana soutien na ngai à 100%. Mais quand on a makambango boye, air moko, ça nous donne un peu beaucoup de réflexion. Quand on a une question, mais qu'on fait le big la vérité. Ce qu'on fait le big est bilan, c'est que déjà lourdement négatif. Ah ça a raison. Côté on a zabie. Ah voilà côté. Non côté, mais dans le bina yoke, il y a solo makambo on a payé au Félix Agane président. Les mal lango yango ana. Un simple citoyen na kata Congo ba tia étiquette là yoka ça président. Alors, ceux qui moutounio surtout attaqué qu'on fait l'humidité. Conseil à Congolais, nous sommes qui ça que les Congo va mal. Mais que les Congolais vont souffrir. Léon de Tozolo Bawalelo, Yoko on dit abomi indien, indien abomi congolais. Ni communiquer à la télévision, ni même tweet à président de la République, ni à ministre intérieur. Donc il a fallu que les Congolais bango na mbinza zone va se prendre en charge, ba bouka magasin à indien après ba soda ba intervenir. Vous trouvez ça payant n'importe quoi dans le monde. Papa, babomi kaka français mon konde to va na n'importe quel pays et c'est français qu'on a. Moi ce qu'on raconte, on le dit jamais. On le dit jamais la suite des réponses. Et quand il y a indien là tout rapidement. N'a pas si mon vieux Robert Biongo. Robiex. Mon vieux Robert Biongo on appelle sur l'homme intègre. On dit que fait on a cotisé 60 ans, on 60 na poto. Dès de la bata poto à Kalabasala, il y a ça 60 dans la société na Audi. Robert Biongo. Robert Biongo. Boulouto baleke belé, les abaleke belé, puis vieux moko intègre na ndenga osaramati. Et là tout le monde moko. Confirme Mida Lobby, Kabila a foutu plus de 600 000 $. Abi mbongo ba lia ngo alia ngo wapi. Mais est-ce que Biké fait ce qu'il dit? Azwaka 3 fois plus que mbongo ya Kabila wa. Ayebi salaire na été. Sikoyo Ayebi salaire na été. Mais Congo va mal. Bako tongelo mais comment on soit plus de 2 millions? Parce que Félix Kabila a 600 000. Félix a ngo fois 3. Ayebi la salaire na été. Pas scandalisé parce que on le bagage ayebi salaire na ngate. Pas ayebi que soka Congolais ayebi salaire wana. Na souffrance au peuple azomona. Na nzalo au peuple azanango. Courant ezate kaka les mêmes jours à okende. Ayebi. Aza maïla ayebi que malgré buzo bana ayebi que oh sona na bimisi za scandale. Donc c'est que l'on a ça qui pas quelqu'un polémique mais ayebi ne makabo mutuni mais papi. Ce que le peuple d'abord va kata papi. Ata trop aux na question moko ndiro ozo comprendre 2 millions par mois. Tous en a payé. Tous en a payé. Ce qu'on est un président de la République qui ne sait même pas son salaire, tout c'est normal. C'est normal, un président normal. Mais c'est un président, il faut tout à la moutoune. Il faut tout à la moutoune. C'est que 2 millions par mois. Mais il y a un salaire, il y a un salaire. Bon, impôt, pendant 3 ans, il y a vendu. Donc, il y a la fraude fiscale. Bon, il y a un peuple qui bon ce que oya do tinda ba imposition do pesa batu ya ba maman mapa ba maman nguba ba transport ba cimetière partout à Ozolangwa. Non bien, tu comprends pas. Pardon. 600 000 à Kabila on les a par mois. Oui, par mois. 2 millions Félix c'est par mois. Par mois. Par mois. Oui. C'est que pendant que mutu mususu a sali par mois pour payer $100 c'est-à-dire bazan une capacité à faire $100 il y a mutu a sali qui du 1er au 30 mais mutu oh ya vanega boy bon ça la raté ba fouté 2 millions c'est normal que c'est Congo pour na nini bango ne ba kolo masolo yende mukolo lipa yo kanisi points de salaire on a Félix a signé quitté c'était déjà signé dans son deal la deal là bon ba sala ka ebeke ngana ko na salaire au timu kolo yo kolo bon siko bo longo lango ndenge parce na droite donc si on a 5 ans 2 millions par mois 2 millions par mois betango siko combien de parler siko combien de parler na est-ce que mutola a besoin de parler parce na nyoso vous savez qui hein vous avez mboko tolo ba yangona faux article 64 salam bato fou bakende ceux qui ba kete congolais mutazo perdre ça fait mal hein bande bonanga si vous imaginez place aux awana imaginez yo so mona 100 000 100 000 so mona yo so lo ba 100 000 na mutafuta mapita ke $20 au comme na 100 000 mokoni
yo so mona salaire mensuel ya mutu ezala 100 000 awa na poto bafixa salaire ya mutu nyonso bayebi ke SMIC eza boye mboka mo afutaka mutu mosusu afuta mutu 10 $. Yo so mona plus loin ntango bakebuka makambo baendie wana batravailleur baza na wc te baza na place ya kosuba te ozotravaille bato lokola banyama ndenge wana me na mboka Congo sans contrôle l'homme est laissé abandonné à eux-mêmes. Et nous sommes à Congo et puis ça va tout kanda moi on est nous va tout monde abandonné banzela mususu. Voilà, ça fait très mal. Yoka makambo yo na esprit bien. Oza ba congolais. Ni ba monta oyo ya bona di ba ngoti. Mais nous devons 2 millions. Parce que yo teka makien na coin c'est pas tellement 5 000 $. 5 000 $. Soit plus ou 3 fois. Quand tu as beaucoup de pour une cotisation, tu as 5 000 $. Diomboka. Mutamaïre, nous avons un félé. Diomboka. Bafumu Sabata, on a un félé. Oh, monsieur, ça rival, tu as un veste à $, tu comprends que veste à Madagascar. Mais tu as un pouvoir, tu as simbi ko finga batazo ka personne. Bato bazana poto na sepeli po ata poto batiki na makamba on a sepeli ba vie to azakolo makamba na moni ke musala kuna batiki ba yo ka so to fatibo ba lo soute ils ont compris que c'est ça ça pas fanti deux ans ko ba pesi mutu moko pernati abeta boyo ka so ya ko chabi omona ke na orge mutu muso ayachi non mutu sisa ko ba beton de la na ponga mo na pesa ke na longoli na ibini na kolongo na longolo facile longolo boya ko la tete silanye pona ibini na sala ke yango. Et simple, pour ça, le premier jour, je suis allé à Château Rouge. C'est là où j'ai fait sortir Fatih Beto. Je suis allé à la salle. Pourquoi Baza Kolinga va imposer le président à Séni? Ce qui le peuple se retrouve, est-ce que vous avez triché? Non, le problème c'est que vous comprenez. Félix Tshisekedi a dit qu'il y a Kabila pe place avant ndiwana ayebi ke muto lokwa to pesa pouvoir ko pesa 18 ans na utonyo ko la ba cochon yo ba cobaye oyo na 3 ans ba souffrir sous makasi ba otiki la biso kadote ba pesa biso tante ndeko na ngai zwa déjà mutu tchana seni na cour constitutionnelle azu Coco vol intellectuel à Matisse kuna azu papa moko ayaki na Bruxelles vamos boy ozaki na cour constitutionnelle papa na yo communauté za na Bruxelles le Luamba ozana ba na baso tala makambo yo sala biso na Congo merci place ozana Bruxelles olande mission même bana na yo bande ko yoka ba mona eloko bino botiki na sima obo sala ke bozaki na ngo conscient papa Benoît Luamba merci mingi na bino osana Congo mais l'histoire en parlera alors aye ko tia vol intellectuel aye baki ke kuna na cour constitutionnelle ko la atire déjà batu na alali pongi etikala ki na seni yango moni pendant 3 mois na tako sayo ke Denika Dima Félix Azumbonga pesi dodo kamba moi no ya église de réveil wana azo les caractériser ko même ko expliquer te soko landeli ba catholique bazo finga lelo mais ceux catholique te bela ba batanga te yo yebi ke catholique ozo faire partir na kotanga ya bane belé tilo na kata Congo wana encadrement makambe belé bato bo basala parti politique bon moi puissance ya yo kanisi même Jésus Christ tu au mona na Rome les gars qui makamba mais catholique te s'opposa pour bomai makambe ki belé la catholique za na force au sagarate catholique on a bécho les wana zo pesé ko les gars tous les pasteurs on a mis wana prévané au romona que ceux qui va éliminer qui monseigneur Mosengo pour ba que ce monseigneur Mosengo azalaki kadimo alingana lekate pour yemda telemela ki bango yango moni ba liquider mbala moko ba kundie na lutale ba tie déjà levier leki ale a commis déjà wana akokoma wana yo mutoza sir ko ganyaki yo mutoza sir ko ganyo éliminer déjà Moïse Katumbi loi Tchanie se kangie selon ndengo osalaki makambo na yo bo éliminer déjà Matata Ponyo bozo éliminer ba candidat nyo surtout yo mutoza sir ko gagner obongisi mboka pour cause de tricherie et plus loin biso ko ba congolais to ligne élection té pour yo so bongisa déjà élection OK une élection nanani yo za journaliste yebisa ko élection nanani so OK une élection muta OK une élection za créer za Martin Fayulu yango trobi na Martin Fayulu ko mekata mokolo moko té soko lingi histoire rattraper yo té un jour comme un problème Martin Fayulu aigle kokota likambo te ti akotite bango ye abetanga demanda na ti so akobeta sko demanda na ndengeni amoy ke ba prolonga ba sala prolongation na Congo lelo oyo levier article 64 eza déjà maboko congolais eza na levier wana papoko mona moto nde kopela ndenge za wana congolais nyo sous levier eza na point mort ozela bango
vitesse malamu bitumbe bandi bakoka te donc sera Martin Fayulu ndimi ko kende élection donc yango tozoloba allez mais nalobaka no phrase chaque fois nazoloba likambo chaque fois balias ku de comment ça la ma déjà Moïse Kat nani o muyibi wa nani ya o mususu azaki premier ministre na musitu yo na zongi na Félix akomo ke na Félix asala alias na ye donc akomo ke le malem baza na Félix akopesa Félix Bandundu est-ce que Bandundu eza ya bango otali koto yo mona ndenge tozoyoka Kabila azosala tout à convaincre Martin Fayulu na ba 5 millions ba 10 millions pour à une élection to yebite tina suka soko ezala bongo yango ngana zolo na congolais fa la muka et pas ba politicien tout est possible et koko salama koko taka doute te yo ndeko nango zo kota doute na likambo na zolo ba ke lobi ko mona mais yo ko ndi matelo moni na Martin Fayulu photo na Félix Tshisekedi ba simbi ba so ba benga ba frère mais yo moni Laurent Gbagbo na Ouattara te était yo te derrière photo ya Laurent Gbagbo na Ouattara et puis combien de milliers de Ivoiriens qui sont morts aujourd'hui en perdition ba kufi combien na larga la côte Libya na ba italien na mai pour na kokima conflit wana combien de femmes violées des Ivoiriens combien de morts jusqu'à aujourd'hui des conflits entre frères parce qu'on a été pour na conflit mais aujourd'hui ils ont vu Ouattara appeler Laurent Gbagbo mon frère ils ont mon capable d'être pour na Congo bon Congo penda Congolais Téléma article 64 ça la musala ba politicien de Zolanda il nous fera rien bango baza d'intérêt na bango moko ndenge ba musicien bazali baza d'intérêt à peuple té na zolo ba likambo à connaissance de cause na lité to comme en 2023 bolela parce que faut vous en muto azo sabino vérité ngana ndimi na tuer na blessé bino na vérité mais na tena bon bino na blessé bino na vérité que na tuer bino na mensonge c'est ça la réalité c'est ça la vérité si on voit Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo et Ouattara ils sont réunis faire les conférences de presse se mettre ensemble dans une photo soyez-en sûrs qu'au Congo ça se fera aussi c'est son histoire qui se répète Chomoma face ya makambo yo tout le monde a toujours continué pour mon c'est dit Congolais tellement Congolais a maltraité déjà dans mboka na yemoko ndia wuti na mboka mo na bien mboka no ya penda au société na yo ozwa donc toto na mboka wana basala wana futa bango te mboka ni na papa ozo toto na mboka wana obeta ebe mbata mboka ni na wana parce que bike so bokia na justice na yo kolonga face à makambo yo ba indien ba pakistanais ba nani basala o basala ndeko na biso libanda pe na kati absence ya l'état congolais a abandonné na propre sort na ye papa mutu lokola pakistanais kasi bamvunzi oyo baosala biso bantaba wana poto na baterrain sokende ba congolais kasi bamvunzi ola bino obenga bapatron na tisasa toseka bango awa bachinois banani oyo bamiso banani balibanais wana oh est-ce que ewa bena baza bato obikele yokamwisanga bato wana bato wana o awa na poto bacongolais bazo-engage bango basalela bango banini bantaba bazo-engage bango basala mais awa na Congo ekomi problème grave mais moi obike ezolekela ngai ozoboma un congolais yo ndi pena na kati ya France un congolais akoboma un français olali mpe pongi bi ovai na ndako na yo omoni esika tozolobake absence ya l'état aza te partout baza na congolais aza lelo congolais se prendre en charge ye moko na mbinzo zone atumbi abuki na sepei na geste wana alors siko gouvernement ekolamo mais ntango abomaki moto wana ata réaction te toza na biso na gouvernement te ndeko na ngai yango na congolais face à prendre en charge il faut se prendre en charge article 64 soki esalami transition makambo oso esalama te mboka moko te bakoboma motu na bango bavanda silence ndengo il faut ezalaka na Congo tosuka na biso awa tosuka awa gouvernement bawago ebima ata mwa changement eza te ata moke yo d'après le changement ngo ezalani nga nayebi mais changement faut tout na peuple congolais biso toza na poto toza na Europe toza na États-Unis yo tuna nga changement ni mboka toza est-ce que et bibni ne changer bandeko na nga na Kinshasa obi na makambo zo lobe obi salinga pasi namoni ndako ya petit fils mukoko otalaka yango moi na azomela mai ya lobo mais le même fils mukoko azokotamba na voiture azoluwa lobi de changement ekoti il est revenu encore ezaki lokuta lelo alakisi ndako na ye bazolala batole ezomona likolo boye mais yo oyo tikali yo lobi Congo ezobonga mais fe banda kobongana na bato babunda c'est le fils mukoko babuka minu te na makambo ya politique ya Congo o babete lacrymogène bakotisa prison les autres c'est pas le fils mukoko soki na bongi te changement ozolukana na obanda kobonga
dur, c'est dur. Et ben non, pour moi, il y a pouvoir. Pouvoir les abisso, bissonde. Bon, nana sa bongi na pouvoir wana. Mais comment bazo ko sala te kasi bango bango makolo pouvoir. Allez-y comprendre papa, il ko ezate ki jingu, on eza nango kajipota, on eza nango chibau, chibindi, eza nango loko moko te papa. Yus tozaki na papa akamwena sapo. Papa kamwena sapo tozalaki na France papa na lobi nga na kima kamwena sapo na ye na poto na ye na zawa na poto ba na ngamba kimisa ngai mon jeune frère, je vous aime tant Choramboma, je vous suis partout. Ce que moi j'ai vécu, ça ce n'est plus inacceptable. Aujourd'hui je vois ces fils-là Félix Tshisekedi assis avec Kabila et Kagame. Alobi amona nenge na kamwena sapo bakati mutumu kingo paf muluba kingo zo pumbo zo ganga na kiluba po elobaka nano abi bakotisi mutu nzete bimi boy amona bazokata mutu liboko likolo azotala azomona mwasi aza na zemba chembeli paf bafungoli mwana sote na kamwena sapo papa wana aza na poto awo abi lelo ta nazomona Félix alo makamona baluba bandeko nanga nazobanga soki Félix aza muluba aza penda muta solo akeno na kasai kuna akeno yoka makambo eleka amona makambo esalama baluba basolo makambo basolo bate nous avons un sérieux problème to sangana ba congolais alobi to sangana ba congolais oyo basolo makambo solo biso to na l'ignorance tozokosa wana muluba ya kamwena sapo papa mukolo bongo baluba wa papa basolo baluba ba inconscient ngana kolanda bango bayibi atelo côté ofai na poto mena lobi bato azosila na kisasa kuna po ani bato zo azoro bana poto bake kuna te parce que soko za frère communicateur kozaka na poto et que awa na poto musani ozo sala awa déjà eloko yoko sala ezate kende ko sala ngona kisasa po ani ba okende te avant dika na soir alati maneti na plateau Congo Fabien et Félix mais kilo lo bango na kisasa soko za pena mulu po lo ba di kende na kana ngalo kana kutu te ponga na biso ba takana ngato linga takana ngami baluba mbujimai zo pena micro na zo caméra tchanengo tchaka na fiero na kitana ba no tina mbujimai c'est la biso émission bongo le ba que tout va bien la kisa biso à côté de malam mais ba tout so ko sebela na yo yuzo la kisa na poto mais il faut aller quelque part nazo comprendre te voilà to comme la suka on a le to comme la suka message est passé naturellement dans la table avec la pour des personnes. Merci mingi na bande konyo sou balandinga de partout. Merci mingi na ba congolais surtout baza partout dans le monde entier na leli na bona yeba yebi ngai ba auto yebani ozolanda nga na pesi bino mbote alka atana tanga komona bino te me boyebi ke na yebi bino boyebi ke to yebani sans oublier notre vieux Robert Biongo boyebi ke toza bandeko toza ba frère ba masa musuto beta ba bito kola na bango. Merci mingi place ozolanda ndeko na bino maître Churamboma lembatable 130 kg de mètre de taille. Merci mingi maman de 5 Carmel et Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Denisia pe blessing na Paris. Merci mingi na Lino Subonzembo na Allemagne Mutulanga ya na France awa. Merci mingi na Emesha Mwanga Umela mwasi kitoko muswahili solo. Merci mingi na Emesha Mwanga Emesha Mwanga nani BBC fungula na Louvière mukonza mama do jeep moto tamba na Louvière izaka moko na Louvière abo luka bomona ngo ya BBC fungula na Louvière. Mbote mingi na Mireille Tangama mama na Samuela mbote bele bébé Djema na pointe toujours champion kif maboko mabe vena nganga tirbonganga toujours Biuma ezala toujours petit nanga Fabala toujours contrôler ba Biuma Tigre Fantomas toujours salon d'Adi Manaka na pointe wana toujours tozala kawane ko sala bien. Merci mingi na bandeko sou balandinga de partout mami Kakenza na Toulouse maman Pavillon toujours imité mais jamais égalé. Merci mingi na Elise Mouranga veut dire osozomona ete Mourangis Elena Gracia mbote bele na yo place ozolanda biso na Lyon na pesi mbote mingi na Fiston Matena mobali ya Raissa Kabeya couple moko kitoko moko eza na Lyon wana ka yango wana Fiston Matena na Raissa Kabeya opesi mbote mingi na Ale Monzele mbote mingi na yo place ozolanda ngai Kaima Elvis mbote bele le vieux utu na tout na bosa le vieux utu mbote bele na tout place ozali honorable Washington mbote be honorable Washington prêtre na minique place ozakuna mbote bele na yo kwa Washington. Donc merci bien na bande ko suba landinga de pas surtout ba congolais na leli na suka Kofi a leli voilà Kofi a segui pardon Kofi a leli ba mo livre Rambo azongi sima merci na Rambo leli mona ba la raté bande ko bolandi biso partout. Merci na bino
yango makambo yango nde tozolobela nde tshomba maoloba soki otali bien eza na motu moko nayokaka nkombo na ye epuis naomona tokomeka mpe Christian Malanga. Pourquoi ne pas tout à fait no Christian Malanga? Pour y aller la biso makambu ya ba négociation te, ma élection te, makambu bukingaju. Christian Malanga. Tanzana. Christian Malanga tiens. D'accord. C'est là tout une vidéo moi Christian Malanga. C'est quelqu'un quelque part. Nga le bela tu boté ce moment obiga bon to me kana pe ko bwana miso pas Christian Malanga. Pourquoi pas? Mona o Christian Malanga mona mutakabila. Christian Malanga mona muta Félix te. To bon miso pas Christian Malanga. Ah OK. To koyeba un jour. Voilà. Merci Nabilonyo sur Bandeko Bola Biso, restez connectés sur tout le Bela.